Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mbote na bino bino to mesana ulanda ngai. Naza juste awa pour nous quelques minutes. Na lakisa bino bato yo baza ko yokisa christianisme soni. Bato baza ko yokisa l'église évangélique soni ya soni. Bokomona comportement ya moto azolo baza mosala na nzambe, bokomona comportement na ye, ba langage oyo yaza ko utiliser. C'est vrai que ba langage yango eza méchant, mais naza obligé na lekisa yango po bino boyebaka nani oko benga mosala na nzambe pe nani oko benga mosala na nzambe te. Eza mawa bandeko na ngai boyoka yango. Biso Bible zolo biso na Ephésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ephésiens 2, 20. Donc, biso comportement na biso, enseignement na biso, ekozala na concordance na oyo ba prophète, ba apôtre na Jésus-Christ yemoko. Soki to bimi kuna eza lisusu ya doctrine na biso te. C'est pour cela Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Galates 1:9. Alors bato yo bazo ko sala makambo eza na conforme na doctrine na biso te, ba bengi yango secte. Secte, c'est-à-dire tout mouvement religieux qui prêche autre chose que l'évangile. Yango na ba bengi secte. Alors bandeko boko yoka ye nanu na boke bonus. Sportif bandeli ni wase koza sans impact obala kate poza impuissant ozo bango wase bala danti mayo wase koza impuissant mais ba faire ba lukuta ndoki et ba kama ndoki na mbokati na aja twasa obake ozo ba armo supporter petit wera obikela ozo kamisanga petit frère wera son bana Congo osali wera son na poto osali wera son na Afrique lelo wera son yo uta bandundu pour répondre bien de fallait na répondre bien petit Outabandu, souke bere lokola Hippolyte Kanambe na 97. Oye Kinshasa. Ozoteka pétrole. Epa ndandaka noko na yo bakije zate. Wera son. Avant la mampata Sylvie mwana ya Sacramento ngaza kinwa ne grandi na Dallas. Mwana kindo mwana mwana yolosi. Bana kote mwana matala pasteur aspect. Les pasteurs les plus élégants du monde ngayo. Je suis propre du premier au 30. Wera son soko kote na wengete kwa la de sabembete. Musa kana biso. Yoza yumati. Tous les missions aux abattoirs toro bangaya. Boye bola tatesu de la carabino. Bongo bana ngani petit. Bongo bana kama forme. Wera soki na répétition za la salité na répétition. Oza salité. Oza na bien propre na podium. Na ina répondre wera bana podium. Babindo me abimana Sylvie Mampata. 27 fois a confessé l'église moko na bandane mais pasteur ça que ene poto. Tala forme ya Sylvie Mampata. Asa kwa libundu. C'est la plus vilaine femme de tous les miss. La plus vilaine femme de tous les musiciens congolais. Moi, si na yota ngwenge bandi anti alinga kishibe shiba budaki na yeye abitala ka forma boy. Moi, si la Michelet de banda mututi na sembe ma be peza lo kwa likala. Osomo yone ba utaki no mboka olani petit la kwa ni. Posa mona Sacramento babia coucher na moi sino 27 fois. Pour le meilleur score bien. Avec Bible le bi avec les Romains faut être comme les Romains, avec les Juifs faut être comme les Juifs. Si qu'on a son pasteur que dans sa combattant, petit la lecture la forme, la lecture la tout petit. Moi je suis dans ça la de Congo. Oye pour le français na bon nani na interview na Cameroun. Olive le bazandumba et ba nexasa mobimba. Joseph Obima kana na ni ndeko na yona ni comme ni nani la petite ici comment Jeannette a balaté pour l'année. Bana Congo, Jeannette a balaté pour l'année 14 ans. Yango banda boyano na 7, Jeannette a balaté. Pour l'année, batuchi basana système moko, soki mwasi na ye.
yo kongolo bana tuchi sala ba examen ya ADN na mwasi na yo soki mwasi akomi na période de ovulation il faut bimana ndeko na ye Joseph aboya ndeko na ye Jeannette abana Joseph abimaka na Jeannette Zoé ya mobala abimaka na Jeannette ya komoni Olive Lembe asala kindumba Olive Lembe mobala likosa bimana ye ezali nani abimana même na samba kaputu directeur ya cabinet ya Obama yo mo yebi abimana Jean-Marie Kassamba oyo azali coordonnateur ya 5 chantier mwana liboso ya Olive Lembe aza mwana na yo te aza mwana Eric mwana mibale aza mwana Zakari azali directeur ozokomprendre yo botana Olive Lembe te Olive Lembe oza ndumba obimana Zakari mwana wana ozomona tala mbunzu ya Zakari na mwana abaliza ndenge moko obimana Zakari na Joseph Bobota te ozokomprendre lelo yo Olive Lembe ozobimana Denilesi bolongoli base mibale bouti bandu du campagne Zoeleki na yo akangi mwasa Denilesi tinale alandi mwasa muku na kimisi mwasi na ma campagne alobike mwasi akebra sa vie wera son mwasi na yo abimana babindombe tata mubicha yebi yango aboyeki koyebisa yo koyina tata mubichi donc mwasi na zandumba ngape na para sima Hippolyte Kanambe nazana nini na DVD ozolola nambwa Olive apesa bomba muta mozo na chambre na wana bomba vo apesa bandeko na ye ngana récupérer ngo yo pe chambre be maso mutu yo sala te eza regrettable confio lo video za doza yuma mam obimana mama na yo ko na ko za na molelo nyoka lo mabimana mama na alala mama na yo kofi alors boso ba ko bengo na papa wemba na la bomba de yo tume na yo Al Pacino boma yo ozi mo sa Al Pacino obomi Al Pacino lelo yo ozi papa wemba yo be keste o ga ka oza clair bilo so mboka che keste oza clair te yo papa wemba olali mwasi ya ndako ya nani ya keste oche papa oche lelo keste poisson keste ozo ba ngani papa wemba ndako zo ko pesa yo ke na feni wana na yebi yango pe yo fa yo so ko zo finga biso ba kombata mokelo ko na nyoka mwasi na yo bebebe ke cho ndumba ye mona pende yo mo za pende za mo za kimuta yo mo za mo za kimuta kala mke bato bakase ko ebo bimana basi njoka ne mokelo ko na nyoka loketo beta kana mo ina mo lepisa o comprendre ba petit mo papa bozo sala na bato ndala passer na clair na passer na staff na la table depuis le ventre de ma mère na mona yolo to sala bino ko sala boko kemba na ki to ko tumba bino garde ko ya wera ko bomi de batu okuwera bakutumba yo pa de petit ozana lever masase bimba wazekwa ovani na limete wazekwa ndako ya maison jumelle petit bakutumba na bana mombele na bana kingabwa wazekwa kata mandefu pona nini pona kofita simba mandefu asisa ongenge impuissant mobali Zoba le plus jeune et le plus idiot président africain zayo mais yo ozana master te pona nini oza idiot chauffeur à défense ou qui m'écoute na la Zoba dans la face oza les plus grands criminels du monde pendant Nzamba Kela Mokili première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale Hippolyte Kanambe obomi plus de 11 millions ya congolais ezali pays misa tobomi Brazzaville Sao Tomé Principe na Cap Verde boto tiko kaka petit na lobaki mokolo na 1500 te tozali 10500 congolais baza près tant yo beti masasi bakele papa bachiki bachi aboyi babeta masasi balobi na yebisa le bakaba kobomba te soko bomi 4e fois 5e tour bima Tunisie bandeko c'est révoltant eza na bato ebele baza na éducation oyo peut-être eza conforme na baparent na bango te ou bien eza conforme na baparent na bango bazokosila combat n'est pas égal insulter. Il faut garder l'éducation na yo. Ye alobi aza bishop Élysée Muluba. Na bazi tambo moni azotanga liboso bato wana nyonso azotanga ka wana baluba. Na bazakari ndeko ezamawa. Alors tokota na verset biblique. Ndeko il faut talaka nani yoko benga mosala nzambe. Nani yoko cha commentaire na yo le ba bishop. Ndeko il faut kolaka. Kolingaka te okoti la batu moko oyo batu bazomona eke azaneti zoba insensé.
tala âge na ye boyoki makambo ebimi na monoko na ye e moto ande wana kosimba bible ateya yo yo po vande ozoyoka ye bandeko soko olingi oyeba mosali na nzambe kotaka na basenema na ye kota na bakomportema na ye eza mawa ngai mpe nalobelaka makambo ya mboka me nafingaka te moto moko akoya na video te atia yango wana ngai naza kofinga te video wana eza te oyo aza nango abimisa yango video ngai nazofinga soit Chilombo soit nani zwa video wana abimisa yango mais je suis toujours dans la vérité soki ozoboma mboka nakoyebi so oboma mboka alo bandeko nanga moto aboyoki na olanda ye totala na makomi elobi nini makomi yango na banzi yayebi yango te totala nano makomi ezolobela biso nini e makomi yango eske ye yayebi yango Ephésiens 5:4 totala Ephésiens 5:4 elobi nini tobanda moko moko oh Ephésiens 5:4 ouf qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Ephésiens 5:4. Tokena Ephésiens 5:29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et apprend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alors, bandeko, tokotanga na Matthieu 12, Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 36 à 37. 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Oh, yezo bimana monoko na yo. Et comme il y a une bénédiction, et comme il y a une malédiction. Jésus-Christ savait quand parler et quand se taire. Mes chers frères et sœurs, ba verset on azoloba, ba verset on azotanga, iya ebina yangote. Alors, bon, ben, vous savez, l'ensemble pour l'année. Puisque le verset Oyo, il y a une yamote. Alors, ce que vous avez dit, Oyo Zolo Bawana de l'Obiamote. Tout autant que ce qu'on a Jacques 1,26. Jacques 1,26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais à tromper son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mawa bande kurangai. Nazo pesa mino ma verset pour la kisabino ke mutoyo o wana aza musa na nzambe te. Parce que ma verset sont condamnés. Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ceux qui ont se déclaré qu'ils ont Moussa Nzambe, et tu te comportes de la sorte, osa kozwa nzambe à considération te parce que yo lobi ke ngaza serviteur de Dieu mais ezaleli na yo eza ya bazoba ya ba essence bandeko
Tokotanga na Luc 6, 45. Luc 6, 45. L'homme bon, j'ai le nom de Jésus-Christ. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bandekulanga, nazasi, vous avez très bien. Tuko Luka sikoyo. Tuko Luka sikoyo na mukanda ya 1 Pierre 1,15. 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, non, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Comment ça? Alors, je reprends, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Tokotanga na 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles. Mes chers frères et sœurs, sur la Bible, pas d'abino. Beaucoup de la Bible, les a bengaye dans Matthieu 25, 30, un serviteur inutile. Matthieu 25, 30, et le binabino que c'est un serviteur inutile. Alors, dans 2 Pierre 2, 17, et l'obi, c'est une fontaine sans eau. Il n'a pas le casque d'Isali. Puisqu'il n'a pas le casque d'Isali, il n'a pas aussi le Saint-Esprit. Donc, l'obi déjà que c'est un serviteur inutile. Le serviteur est belé bolandaka. Bible les a qualifié de serviteur inutile, de fontaine sans eau, c'est-à-dire sans molimo santo. Quelqu'un qui est conduit dans Molimo Santo, biloko bino boyoki, et ko bimana monokona ete. Mutu oyo aza conduit dans Molimo Santo, biloko bino boyoki, et ko bimana monokona ete. Mais ebimi, et il n'a pas 50 ans, plus de 50 ans, boyoki biloko ya bimisi concernant même ma femme mariée yabato. Ta onga na lobana bino que Muluba cause à Moussa Lanzambete et belé baza on dit malelo parce que biloko ya lobi wana azo bimisa wana po mona mu Congo azo lekalo ba biloko wana na ebité pe albeza pasteur bokotila mona été azo loba wana ki orgueil nyonso na ki vantar na non respect batu donc azo ko finga azo loba oya lingi et puis alobi ngaza Moussa Lanzambe na pasteur bishop ndeko izamawa. Alors bandeko nangai, je crois que nazako sukawana nazo sukawana comme ça na sala mususu